biologique, famille artistique, Bakoufeli. Les condoléances la famille biologique, la famille artistique, les Abisso, Liwa, Eyaka, et la karaté, et voilà. Liwa, Eyaka est décidé pour les hommes. Donc voilà, pas vraiment beaucoup à dire. Et ça, quand tu es matin, tu es relais là, la place à matin, on permet à Abisso de réfléchir. La place à matin, on permet à Abisso de se présence en Zambie. Yango bibi vomir ok nandako ya matanga ke ko nandako fête. Voilà. Donc mes condoléances na biso. Merci beaucoup. Je na sangwa mawatoye pona ko kotika ndeko na biso na sika na ye ya kopema. Voilà, c'est ça. Parce que Sans Souci était pour moi un grand frère. Et surtout que lors de ces derniers jours, sur cette terre, on habitait pratiquement le même quartier. Et donc cette troupe, c'est pratiquement ma troupe. Alors j'avais l'occasion de côtoyer le groupe lorsque le vieux Sans Souci, Matondo Mateya, a passé la main à Poudre de Chasse comme responsable du groupe. Et donc voilà, donc c'est vraiment une tristesse de voir quelqu'un qui a pu pérenniser le nom de de cette icône du théâtre qui est Sans Souci. Bon, j'espère que Oloba et aux alatams tout au Baxanta Mango pour nous bakulu tout déjà baza aba mikolo na théâtre ba lobby ngana lobaga lo moweza que soto comprendre que biso nosto kufa to sala makamnyo so malam po simaliwa et sambisele ozala pour que toko ozala bien. Donc ça c'est clair. Président Poudre de Chasse vous avez cette année même na prière il y a contre un groupe Sans Souci Mobimba. Tant que président, nous avons une église. À s'attendre à ce que les locaux en aient sauté. Alors, on a encore besoin de tout et baka que biso n'y soit kufa. Bible lobby l'homme ne pas mettre de son souffle pour les retenir. Alors, soit tu es bien kufa, tout le monde doit se préparer pour après la mort, il y a un jugement aux autres la biso. Aux la poto, aux besoin sur ma perruque à Quito, na Belgique, na Paris, partout aux alliés, Vanessa Herwig. Vanessa Herwig. Trocha numéro ni wana na scène na olo babonde de olo ça ma perruque wana bomona ba sorte nion sur ma perruque à kitoko ba coupe ya milai Vanessa Herwig aza wana na prix moko abordable roso ma perruque na yo rocha robima chic robima ngebu Sika et avec la nouvelle formule de la pommade Toza Awatai, une pommade à 100% satisfaction, une pommade à base de plantes naturelles, et là pour vous satisfaire bien sûr le femme, et là pour vous mettre en valeur, pour vos agrandissements de fesses, seins, mollets et hanches, la pommade Toza Awatai est là pour vous satisfaire. Et les hommes, on ne vous a pas bien sûr oublié, la pommade Toza Awa est là pour vos agrandissements et allongements de pénis. Nous sommes sur www.tozaawatai.com et le numéro des contacts 06 05 50 23 18 06 05 50 23 18. Soyez les bienvenus. Nada, qu'est-ce qui se passe? Nada, agence et transfert dans Nzela. Ce n'est pas possible. Nada.
bana okatanga mpe ya bipai na bipai ya sika eye lelo ndenge tozoloba boye agence na bino ya sur fbt ekomi na adresse ya sur chef katanga numéro 5 entre Njamena na Kambo. Yaya conseil eza gratuit omoni makambo ya bato nzela botikela bato nzela me makambo ya transfert ya mbongo totikela yango fbt misala nde kazinjo soko tie bazwi soki mpe kuna batie tozwi bazwaka kaka on sait jamais ya mamini tokei. Moi, je crois que le Cameroun, c'est famille biologique, famille artistique, Bakoufeli. Les condoléances, la famille biologique, la famille artistique, les Abisso. Liwa et Yaka, et la karaté, et voilà. Liwa et Yaka, ceux décidés pour les hommes. Donc voilà. Pas vraiment beaucoup à dire. Et ça, quand tu es matin, tu es relé là. La place à matin, on permet de réfléchir. La place à matin, on permet de réfléchir. Présence en Zambie. Il y a un bibi vaut mieux que Nandako et Yamatan que Nandako a fait. Voilà. Donc, mes condoléances, Nabiso. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Ça va? Bonjour maman. Bonne santé. Santé yali malamu malgré tu es na niveau ya papa coup de chasse. Nabenga pas Moulouki Kale, nabenga ye doyen, nabenga ye Mukolo. Ya groupe sans souci. Bravo d'abord, félicitations. La moni, on a quasi aux assos mais la moni salingue sengo. La pose une question fidélité dans groupe sans souci. Et là on y au mona pour les tisi cause à la kana groupe sans souci. Malgré qu'il était parti pour des choses à Tikala qui tipo de la koufi au zakaka. Il s'habille dans le problème. Au moni question posée, elle est bien pour ne pas faire comprendre ba missus. Au moni ndenge ya biso. Ngana luko nali artiste comédien na bandi awa na kati 23 ans. Na kati ya groupe sans souci. Place P kombo na ngetambuli mukili mubimba na kati ya groupe sans souci. Ozomona da luko nali sage place na salili kombo yango wana. Busiko suku na longwe. Toujours vivre ngo ba misusu omona longwe abungi même na circulation kombo pe ebungi alors omona ke ngai biba biloko wana sepelaka na mo tout à part groupe sans souci ba groupe misusu ba benga ka hoteo carnet ba rôle te ba benga na mona mwa kala pe te ba benga kana bango ya la banzonzingi ba benga na bango so ba bengi ngai kaka bon en tout cas nazanga ko répondre il faut kaka na koma place wana na sepelisi bango. Soki pe kama muke yali na zui na tie na poche. Pas mundu kilolo pour des choses à tiki biso otika na groupe sans souci. Pour le moment to ebite na ngazo kumbela masolo. Boko sepela pena na encadrer parce que nous mona ki bato otika la ki na bango. Lelo ninga te boko sepela na encadrer bino. Normalement bino moronal. Na biso moko ndenge to ali bo déjà to ali na muto asa ko encadrer biso yali Mboshiro Kinzonzi. Parce que yende ayali adjoint ya ayalaki adjoint ya poudre. Alors le coup la poudre c'est bien lui Tikaline Sikawana yende. Est-ce que Patrice va vous avoir d'accord mon Dieu là encadrer bino? Oh mais normalement suki ba sepela kana yete mbelito na yete. Mais le coup la to na yete c'est que mutuni surtout sepela kana yete. Yo kana question moi ça rapport ya Mutozunga a compte ce groupe lelo Mboshiro Kinzonzi. Quand comment Mboshiro Kinzonzi on a déjà un artiste comédien et belé au groupe sans souci et il y aura déjà président Mboshiro Kinzonzi. D'après yo là au monde a likamone comment ça on na matoina. Non, au moni ba acteur ou ba longwa na groupe sans souci.
eyali mboshiro kinzonzi te moto alongolaka bango mais mingi batambolaka na nkombo na ye mais yango nazoloba te parce que mboshiro te moto alongolaki bango alors biso kuna toyali na baréglement. Vous comprenez? C'est-à-dire que moi, je suis directeur chargé de discipline. Vous comprenez? Déjà 20 ans. Vraiment, 20 ans. C'est-à-dire 20 ans, il y a Gradiwana, 23 ans. Il y a carrière. Donc, ça, on comprend bien que tu es calé. Ah, mais oui, c'est normal. C'est normal. Par rapport à Kem. Vous avez 20 ans au sein du groupe sans souci à présent. 23 ans. Oui. Le président pour des choses à profit. Mais il y a plein de gens qui comptent. Il y a des artistes comédiens presque nyoste. D'après eux, il y a parce que ils ont un matou, ils ont au moni ponangai. Qui simple remplaçant. Au moni ponangai, na moni likambo penza na ko lo bate parce que na zotala nanu climat ndenge to yali na lelo parce que ebembe bimi lelo na mbula na biso. Ah, ça dit nazomona ke mutu ali na posa ya koya mais soki atali nanu boye pa mbula a maîtriser ou bien zozela moko bien ayebi ke tokende kokuta na telle place accueilli eyali kaka ndenge moko. Oui, c'est dit mpo na ngai nazoloba eyali climat soki sambula mbele awa déjà mbele toali plein parce que ndenge mpenza biso tomarchaka tolobi batere ebele oyo bayebani bayaki retard oyo ebele toyebi tomona ye bango te. Mais kasi omoni biso to ali alandaka bato te est-ce que assistaka bato réponse ebele bandeko pesa nyonso tu wana assistaka bato matanga te wana sikoyo et se dépendre na mutu parce que neti ngai soki nayebi ke likambo yali il faut nakoma mais nayebi oyo yo te nayebi mpe ya ye te nayebi mpe ya ye te. Merci beaucoup papa. Monde de la fin de la famille naye atiki bana. J'espère que le wezelo aura passé au bazoyoka. Toyebi on de salaka. Pourquoi le bani na famille naye bana naye au bazoli la papa na bango. Non, moni likambolobi vraiment na sepeli na makasi. Ndenge to ya quand même na ba famille. Papa soki akufi. Ba papa leki bayali. Ba papa kulutu bayali tout ça. Alors pour na bana na ko lo bana bango même na famille bayela na souci mingi te parce que yali nzela ya bisunius même bango pe bakokende kaka pai na nzela wana. Alors lokola papa akei ba papa leki bayali ba papa pe neti biso bandeko ya musala tout yali et kende kaka ndengona. Bonjour papa. Bonjour papa. Bonjour. Mes condoléances. Merci. Vitomonio lelo ne quand c'est salami n'habite attitude n'habitude surtout lelo papa kolobani par rapport à journal lelo. Toujours na sangwa mawa toye pona ko kotika ndeko na biso na sika na ye ya kopema. Voilà. C'est ça. Et merci beaucoup papa Masumu. Là tout le monde qui moi Mambou ezalaki pour bato bana okena sandoa la veille monzo misu bazoya na banalia. C'est comme si information zaki mal. Ezaki vraiment bien té pour misu se retrouver kuna misu se retrouver na banalia. Oh non. Tant que président il y a ça n'anga peut-être information des zalaki malamute. Mais du moins on a tout fait pour que batunion soit information wana yango na monaki bato bayaki na place matanga po ba musu bazalaka bato ki diba bato dernière minute tout ça mais sinon au balandelaka bayebi na bango que programme za. Oui, merci beaucoup papa, un petit mot na famille parce qu'il y a le quoi pas si banane ba bungi ba tiki bango bazo la pana bango tant que président tant que papa kokolo bana bana ni famille et puis artiste et comédien nyos. D'abord toujours ça famille. Merci Mingi et puis toujours ça merci na groupe sans souci parce que tu as la doyen na bango. Toujours ça merci na bana puis artiste en général parce que matanga et salami sans bruit sans baswana to sali yango na ndenge biso
artiste de comédie tosalaka bamatanga na biso osoki bomonika matanga moko bato bakoma olobela wawo loba ke bato moko ya libanda bazolinga kotia désordre et puis kotrouve ndambo ya bato ya famille moko peut-être bazalaki vraiment bien informé te na bamakambo yango yango mais famille oyo ya poudre de chasse tosali baréunion ensemble tobongisi makambo nyonso bozomona tobongisi yango ensemble. Donc voilà, et puis ndenge tolobaka kama matanga nyonso ezalaka ya famille d'abord. Soki bino boyokaka oh non kuna oh basimbongo bato tout ça wana biso te po biso soki matanga ezali tovandaka biso nyonso ensemble famille bino matanga eza bokanisi nini biso tolingi bolingi bakunda moko nini lundi lundi est-ce que mardi ça peut pas aller oui mardi est-ce que nini bolingi bakunda bozo proposer nini ok donc on se mettre d'accord est-ce que moni kaka ke donc embrouillement moko écouter côté moi conseil peut atiki groupe sans souci non tu peux si conseil na bano batikali comment se comporter na muto peut rediriger bango d'abord ezali regret mingi parce que groupe sans souci ezali parmi bagroupe mpo bagroupe ezalaka su te mingi babima baprésident bacréé bagroupe esali kaka 2 semaines 3 semaines ekufi mpo kodirige groupe na bato bacaractère na bango différent bakomi bastar banini tout ça mais soki groupe ezorésister plus de 20 ans lokola groupe sans souci epuis ye moko mpe atika biso c'est à féliciter yango wana ezoloba na papa Munduki ye doyen asala tout en tout cas na organisation na bango bakosala pour que groupe sans souci ekende liboso parce que eza fierté mpe ya biso nyonso tu bato toza na kati ya mosala oyo. Président Bodo, bonjour. Bonjour. Je pense que vous avez eu des souvenirs où vous gardez pour un groupe sans souci en particulier. Non, mais groupe sans souci, c'est déjà le nom là, ça représente beaucoup pour moi. Parce que Sans Souci était pour moi un grand frère. Et surtout que lors de ces derniers jours, sur cette terre, on habitait pratiquement le même quartier. Et donc cette troupe, c'est pratiquement ma troupe. Alors, j'avais l'occasion de côtoyer le groupe lorsque le vieux Sans Souci, Matondo Matéya, a passé la main à Poudre de Chasse comme responsable du groupe. Et donc voilà, donc c'est vraiment une tristesse de voir quelqu'un qui a pu pérenniser le nom de ce grand, de cette icône du théâtre, qui est Sans Souci. C'est triste de le voir partir comme ça, alors qu'il avait encore des énergies à donner pour pérenniser le nom de Sans Souci à travers le groupe. Mais bon, c'est la volonté divine, nous ne pouvons que lui rendre grâce. Voilà. Président, vous allez ancien quand même dans le monde du théâtre. Tant que vous avez un groupe Sans Souci, Ndenge Zalaka, tout le monde va départ et les belé. Mais si vous avez un groupe Sans Souci, est-ce qu'ils ont peine à venir? Si nous avons un problème, ils ont raté. Et un problème, na mokili, et salamapo, une solution. Il n'y a qu'au paradis où il n'y a pas de problème. Donc je pense que c'est des petites choses inhérentes à toute structure humaine. Et je crois dernièrement, j'ai été reçu, j'avais accordé une interview sur Antena, qui groupe comme il y a Sans Souci et Koki Koli Moité. Parce que Sans Souci, Aza monument, et groupe Sans Souci, ils ont pratiquement patrimoine, parce que c'est une structure qui a été créée par un grand. C'est parmi les grandes structures, il y a théâtre populaire, il y a Mboka Nabiso. Et donc, je pense qu'il est temps, s'il y a des problèmes, Kobongsango à l'interne, ceux qui à l'interne, ils aussi mbatté, il faut faire appel à des sages, un peu à l'image de ce qui s'était passé après le décès du vieux Sans Souci. Pour renforcer le groupe, on avait fait appel
apport extérieur de manière à ce que tout pérenniser Kombo wana ya sans souci parce que les alliés patrimoine culturel commun nabiso légué par Matondo Matea. Est-ce que vous avez conseillé mon c'est pas ce comédien batikali na ba dirigeant va ko diriger sans souci? Na artiste comédien au batikali baza na bolingo ya musana bango. So baza na bolingo ya musana bango bakokanga matoi na mabe oyo nyoso ekoki koya bakokanga matoi na ba lesondi parce que le rebo marabatu eza biyoka yoka bakoyoka musu yaka ba influence négative peut-être na batu ya libanda o ba yebi ba réalité na binote mais si vous avez bolingo na bino comme on a toujours dit les linges sales se lavent en famille si vous avez bolingo ya musala na bino si vous avez bolingo ya structure na bino pour groupe sans souci eza structure ya osara na ngote s'il y a des problèmes au lieu kende libanda kotonga oleko kende na basa banzete ko sala ba réunion ya bandoki esengeli bovanda na kati na yango botalisa mbeba po bobongisa de manière à ce que groupe na bino ekende liboso mais so boza ko céder po batu nyoso baza ko sengi nya bino ezate bango baza na souci ya groupe ekende liboso eza batu musu batiaka songi po baza na likunya na bino tango tia bino songi bazo lembisa mitema na bino tango bolemba kuna groupe ekomi fragilisé et bango kuna ils n'ont rien à perdre bino nde bana ya sans souci na kati ya groupe sans souci nde boza ba perdant yango wana il faut baza la sage na ba occasion ya boinde za ba occasion et ça la que batu ba vanda ba réfléchir ba ça l'appel na sagesse de manière à ce que batala comment bako pérenniser bendele ya groupe na bango batala comment bako pérenniser mokumba o baza nango parce que bazo porter kombo ya icône moko ya munene ya mboka na biso baza parmi bato bafungola nzela na musala o biso to salaka voilà bayoka biyoka yokate et ba chef o baza na occasion ya ko diriger baza na transparence makambo ya bankuku ezalate il faut une bonne gouvernance parce que tant ba flou artistique ezali ndeko tsaka doute na mitema ya ba acteur alors que ce makambo ezali polele et ça là que troupe et marché bien et ce qui a moni ba dirigeant so moni bazana mo pokoso na dossier mo songolo ba hésiter te ko kende ko senga conseil na ba ene mususu ba doyen o bazana ba expérience et ko ça là que groupe sans souci to zalaka na yango kaka et limwate merci beaucoup merci président Moyombe gauche aux hommes moko ba leader oyo bazan expérience surtout na musala au mona groupe sans souci je pense que mon groupe sans souci de Salama début nango na moya lelo est-ce que yo en tant que leader ozana momoka ko loba pona surtout groupe sans souci oyo et connaître ba division et belé na lelo nde pour déjà atkibiso bon nga Moyombe gauche malgré souci ezana kata motema na sepeli na loi ya pour de recherche parce que ya premier groupe la Congo ezali leader ya groupe sans souci à Koufi alors leader a remplacer sans souci à Koufa le sous non il faut batambola na isa clarté il faut tambola il faut ko luka ilo ko nini ba leader ya sans souci ba Koufa raponi batambola ke luka banganga c'est ko to sanga na solo ba vérité na mona fungula manga na mona loba groupe sans souci il faut batambola tolingi to biloko wana te parce que sans souci mon la groupe a Koufi muto a ko remplacer groupe sans souci a so ça pe musane bien ndenge sans souci atalaka groupe est tambola bien mais ce qu'on le là quand leader oyo a remplacer sans souci a Koufa le sous a Koufa poani batikali avant buta remplacer groupe sans souci il faut tambola comme na cimetière sans souci aloba kembonga ira ko remplacer leader au groupe yotika non non c'est plus ngota nini sans souci akufi leader o ko remplacer groupe sans souci akufa sous marqué ba kufa malade ponani merci beaucoup na stabilité merci et ça linga sengote tokunda nani pour de recherche si mango
nga na kota makambo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour Papa Mira. Bonjour Nandeko. Surtout toiti connaître liwa ba comédie belé landani. Yo attend que papa abiso molimo, abiso monde artistique. Surtout na kata groupe sans souci, vous avez un mot à dire? Bon, j'espère son oloba et aux alatam tout au baxanta mongo pour na moni ba kulutu déjà baza aba mikolo na théâtre ba lobby. Ngana lobaga lo moweza que soto comprendre que biso nyonso tokufa tosala makambo nyonso malamu po simaliwa esambisele ozala pour que toka ozala bien. Donc ça c'est clair. Président pour des choses tozalaki ne cette année même na prière ya contre groupe sans souci mobimba tant que président tozalaki na bango église asatanda ete ke lelo ko ozala na biso te. Alors on a collé bezaka que tout est baka que biso nyonso tokufa. Bible lobi l'homme n'est pas maître de son souffle pour le retenir. Alors soki toyebi que tokufa to banda se préparer pour après la mort il y a un jugement aux ozela biso. Donc yango na ke lo na lo. O nyonso to kolo ba mikolo ba lobi awa ozali na théâtre mais ngana lo ba pour na biso nyonso encore. Même pour na bino ba chroniqueur, ba journaliste tout est baka ba acte nyonso to opposé nous aurons un compte à rendre un jour auprès de notre créateur. Et c'est le même Dieu a osé la biso rendre compte à Misala Tosa na scène. Voilà on a quoi nous avançons vers la fin de l'année en tant que pasteur, il y a biso ba chroniqueur, ba journaliste, ba comédien. Il a connu peut-être un zamazo pour na toto lo ni yo papa ozo bongisa pour na monde artistique. Bon, ce qui est vrai, dans la Bible lobby, ils étaient poussés par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la peur du Seigneur. N'a pas n'angana bon sinon l'autre, parce que nous avons conviction qu'il y a l'autre. Mais nous avons tout à l'heure tous ensemble mikolo baza awa numéro 1 na biso baba masumaza wana bakulutu misusu baza. Soki nzamba che bango na mtemelo mo boye. To salanga na zamona na se soumettre kaka si tout c'est ezaka pour la gloire du Seigneur. Et puis pour na biso artiste et comédien na o salaka o ba mikolo ba otinga. Groupe sans souci, Oyakala, les anciens du groupe sans souci, groupe sans souci actuel. Moi, je dans les années entre et en tant que papa conseil, vous en avez un mot par rapport à Cameroun? Non, si tu as un groupe sans souci, tu as muto akobenda na pa wele la toi sala nini peut-être bolimbisa na loba que azo comprendre circonstances autres. Muto o ye monde de sans souci, papa na biso atikela groupe akufi. Nani ngoko wele la batikele oya otikela éternellement. Mais non. Donc batika oyo nzamba o permettre atambusa biso nyonso to benga ye président ezana ngo ba titre honorifique et oleka nango tam supa osala après quelque temps tam supa osala makamususu akoyoko zwa un jour patikeli bato mususu. Donc ezana ngo raison te ya wele la biloko surtout na obenga ngo biloko moyi. Biloko moyi ba wela ngote. Il faut landa discipline ndenge ozalela bato basala puis mukilo to na posa ba titre te to na posa musala. Eza mutu so bengi président mais tam so joua moins que bato bazakuna. Donc so bache mutu na présidence n'est pas dit que aleki baninga nyonso mais peut-être que vous a la grâce moko o ya trouver. Lolé mon na classe to mona bato nyonso ba na G1 mais bache chef de ba dirigeant biso na ba université. Chef de promotion. Voilà. Donc, tous les classes, je vais diriger. C'est un peu ça. Merci beaucoup. Merci, Mané. Vous allez mon comédien, un leader, vous allez combo. Tant que vous avez le connabis la libre, précisément, vous gauche tout le bac, groupe sans souci, vous faire mi balai. En tout cas, vous pas tambola. Yo le bani. Non, bon, là, hello, d'abord, on a présenté ma sincère condoléance à la famille biologique. Et puis, la famille artistique Mobimba. Vraiment, pour sa président pour de chasse, ils ont perdu de sous-monnaie dans le groupe sans souci. Parce que hier, le maréchal a pensé que bateau passé. Côté groupe, dans ma boucle, il y a président pour de chasse pendant 13 ans, ils ont des choses facilitées. Et puis, pour accompagner en les lots, ils ont décidé à zoyer. Oyo ngana ko koloba nzambe kaka zwa lokumu po yende moto adesidaka po moto ya mokili akoki koloba oyo akoki koloba mais décision ya suki ezalaka pa ya nzambe donc lokwa nzambe adeside kozwa molimo na ye oyo biso tokosouhaite
molimo na ye mpe manakimi esika ekei. Il y a une division dans le groupe sans souci entre les anciens et les autres comédiens dans le groupe sans souci actuel. Vous avez un mot repassé par rapport à Alcambouana? Bon, on a vu par rapport au groupe sans souci, ils ont raraqué Bolingo. Bazaba na ndaku, bazaba na ya papa abotaki bango nyonso. Bayaya mikolo bazali, baleki pe bazali. Oyo ngana kosenga na bango, bazala na bolingo. Puisque bango nyonso bauti na libumu moko. Lokola papa azati, baleki bayebaki bayaya pe bazalaki, bayaya pe bayebaki papa pe atikaki biso na baleki. Donc papa abotaki kaka biso moko te, baleki baza na nsima. Na kosenga na bango bazala na bolingo. Ndenge ye moko ntango azalaki na bolingo asangisaki bango tu ye akei atiki bango na maboko ya président poudre mpe lelo oyo aza te bango mpe batika na bolingo. Donc division eza malamu te. C'est un peu ça. Conseil nous ça par président ya groupe sans souci oyo aza actuel Mboshilo. Bon, aza na grand cœur puisque kozala président eza chose facilité. Et surtout ya groupe monene comme groupe sans souci. Donc, ils ont facilité. Malobe Kolobama de gauche à droite, mais Azala Papa, le roi est peut-être la charge, et surtout souhaiter car Nzambazana. Et ce qui problème est allé, Bazon Arapaba, Tata Oyoyo, Bazaraki na Tatana. Donc, vous avez bien mis. Oui, Bazaraki na Tatana Bango, Papa Masumu. Donc, le président Lombe, papa Oyo, le président Rock Bodo, donc vraiment pour un conseil, voilà. Pour biso tout bana toki m'a pas na bango. Voilà. Merci beaucoup. Par rapport au groupe sans souci, surtout, Oyo Bakufeli, des artistes, Yemoko, président, leader, et puis Manango, pour de chasse. Et division côté total entre les anciens du groupe sans souci et les artistes actuels. Yorubani, surtout par rapport au Cameroun. D'abord, on a mes condoléances à la Coupe sans souci Mobimba. Donc, les chances, si on a le président de mes filles, nous avons qui les médicaments et même dans nous motiver pour nous retourner. Quand nous sommes ensemble dans la Pléiade, donc, dans la Koufa, il fallait que nous soyons les Penzem. C'est là qu'il y a tout ça, vraiment, nous sommes artistes belés. Dans le petit groupe, le président pour les chasses, nous appelle à on a eu souvent tout fait les mamans Amado, tout ça va bien, tout ça va très bien. Je ne sais pas si Oufanaye, ça va vraiment bien été. Ça va bien été. Sur le Kérolo, les gens ont eu un bateau, il y a Kalana Batasika. Non, ça va bien. Comme ça, c'est un coup de moi, mon aîné. Ça se fait qui a une icône dans le monde du théâtre. Donc, ce qui ça a fonda et au Koya Karabo, c'est pas bien. Donc, c'est un maman, asangisa batu ya kala na batasika bazala toujours ensemble pour qu'on s'en suit et etc. toujours tout ça vraiment honneur na artiste nyonso pe na mémoire et moko et sans souci quoi. Merci. Ouais, merci beaucoup. Je pense que tozali awa na matanga ya président pour des chasses les longs des obima na mon arrière plan nga awa nazali na bato ya groupe sans souci koto nazali na ba président Masumu ANTPC Mobimba. Et puis, dans le côté, nous avons des artistes, comédiens, vraiment ébélés, bien que le corps n'a pas limité, mais on est là surtout. On est là. Toujours là, surtout nous connaissons biso, bien que sous la pluie, vraiment, les comédiens, ils sont réunis comme un seul homme. Vraiment, pour nous, on a habité dans le Canada, on a biso dans le micro. Bonjour Dingombe. Bonjour. Toutes mes condoléances. Merci. Il s'agit de ma passe. Le moment où il y a tristesse, ma casse. Est-ce que vous avez un moment où surtout on a tout bazolandayo, surtout une cambotali à l'Iwa pour des chasses. Bosali ndengenini, organisation ndengenini, et puis surtout dans les cambotali, la présidence du groupe sans souci. Parce que tout bazar pour ça éclairer quand même l'antenne. Je pense que Batika l'attentif, Bino Bozana déjà, Bako vivre Makambunyo Soana en live.
Parce que tu parles de l'organisation, tu parles de la présidence, tu parles de tout. Je pense que aujourd'hui c'est les jours où il y a qu'à rendre les derniers hommages. Tout ce que moi je peux dire, c'est que nos internautes de tous bords, base à l'attentif, tout va se passer aujourd'hui. Donc il n'y a pas de commentaires. Tout va se passer aujourd'hui. Ceux qui organisation est fouté, et dans les lots. Ceux qui réussissent, et dans les lots. C'est vous qui m'informez qu'il y a déjà bien. Merci beaucoup. Et pour ce qui est de la présidence, je suis inquiet de constater que nous avons une presse malade. Une presse très malade. Une presse qui n'évolue pas comme une presse. Une presse qui ne communique pas. Par exemple, puisque c'est un sujet qui n'est pas une actualité. Nous ne sommes pas venus pour connaître qu'est-ce qu'est la presse. Parce que c'est déjà connu. Il y a une panoplie de chaînes, s'il vous plaît. Il y a toute une... Quand vous parlez de la présidence, vous faites allusion à quoi? Il faut maintenant éclairer votre question. Peut-être qu'elle n'a pas compris ma bé. Oui. Aujourd'hui, parce que la disparition de son initiateur, la disparition du président Poudre de Chasse, vous comprenez, et aussi nos groupes, c'est-à-dire le groupe Sans Souci d'Afrique, restera uni et indivisible pour vous faire plaisir, parce que vous voulez que ce groupe demeure, parce qu'il a fait preuve, ce groupe a fait preuve par rapport à des groupes culturels que nous connaissons au Congo. Après la mort de l'initiateur, le groupe disparaît. Vous n'allez pas me contredire. Mais Poudre de Chasse, durant 13 ans, à la présidence du groupe Sans Souci d'Afrique, a pérennisé le groupe, et le groupe a toujours son standing. Le groupe est toujours à ne pas égaler. Le groupe demeure. Et puis ça va rester et ça va demeurer parce que ça a déjà été structuré. Merci beaucoup. Merci. Balobi Shoga, retour au pays. Retour au pays, Shoga, bonjour. Ouais, bonjour. Shoga, mais ça fait combien de temps Banosongi? Juste 3 jours. 3 jours déjà. Ouais. Presque événement, écoute, comme événement sur quoi? Matin, c'était événement. Donc événement dans le sens que non, peut-être des alliés ou comment? Mais il y a préparation, il y a préparation pour ça, bon, toute fois, il y a ma émission, tout ça, plus tard. Vraiment. Après, c'est ça, condoléances à la comédie et puis la famille biologique qui a Kouloutunabiso Poudre de Chasse. Mais je pense que yo za moto landaka YouTube, landaka télévision mingi, tant que nous avons Sans Souci, bateau longo belé. Mais tant que par exemple les choses à Koufi, tout le monde a division entre les anciens du groupe Sans Souci et les autres comédiens actuels. Yo Lobani par rapport à ça. On a le but de ça l'émission. C'est-à-dire à tous les matins, tous à non Titi d'Amoué, les derniers jours, tout rendre dernier hommage naé. Tout ça l'émission tout solo là. C'est pour ça qu'il y a quand même occasion et puis il y a tourner place pour des chasses. T'es dans occasion On ne peut pas tourner pour tourner n'est pas militaire. Voilà, c'est-à-dire dans une occasion tourner. Merci beaucoup. Ginola, s'il vous plaît. Ginola Mbote. Ouais, qui a vous. Atiga Rabisoté, ça a toujours un biso. Ouais, bien habillé, mon frère. Merci, Yopé Nalani Okara. Toujours Yopé Sarah, remerciement à Souka. Na vie, na président, na biso Poudre, c'est ça quoi. Vous avez l'occasion de tourner na président Poudre de Chasse? Bon, pièce vraiment, et ça là, ma casse est tout tournant, on a eu. Zara pièce à Maître Nyama. Ouais, Maître Nyama. Dengue tout tournant, na président Poudre. Nandengue Pepe Sarah Makambu. Na l'Europe n'enga tikala président, il y a groupe Sans Souci. C'est ça quoi. Et puis pour déjà dans le bêta ça il n'a pas. Il y a tournage les gars. Bon, tournage qui on a présent pour dans un changeur, mais ça peut catcher. Ça peut catcher.
abandait vraiment kolinga vraiment penza makambo pena théâtre te to sala effort to convaincre ye makasi poke amndi makaka to tourner na ye ezaki difficile te ezaki vraiment difficile te quoi abandai moko boye mo ba te presala boye vie sala boye donc ça vous avez pas difficulté mais to bunda ki moins que to bunda ti to sisi pe pied sango à partir ya lengi wana pe côté là qui est et comme so a pièce muso ezata le ka mo bele les poudre de chasse boye et ça là qui est vraiment apprendre to ko mona yesusu pembeni ya défunt maréchal on même peu ko kangama ba ni après ko mo tourner pe moi ba tableau moko mo balande pe lelo mais elenge tikala be pa na ye na ndenge nzamba yeso molimo na ye ape mission na kimia c'est vraiment ata pena vie ata pena vie ko ba ndeko ba tikala groupe sans souci et pas tout le monde groupe sans souci ba longwe mingi c'est groupe sans souci ça na venir bon na lo ba relo moko et place kwange zo zwama basala na ba black te ba ndeko botikali bozalaka ini bo continuer pour combat maréchal ezana ba o batikali susu bozalaka na bolingo bosangana bozalaka na bolingo bozalaki nango tant par exemple bozalaki tango yemo papa sans souci azalaki bolingo na bo continuer nango ka boyoka biyoka yoka batute bozala soudé bo continuer kaka musala na bino bo simba groupe na bino na ndenge ezalaki nzamba otika bango te aocha bango toujours loboko. Merci beaucoup Mir. Vraiment nzamba za malamu na kati matanga nde akuti biso no bato belé lokola na mpanse na ngao nazali na Micho moko atsa comédien oyo surtout asala kombo na mboka oyo Micho ozaki occasion ya ko sala ya ko tourner place moko na président pour des chasses. Ouais veut pour de tourna et puis à vena ngao oyo tanga zaki na bomo to uti no bambinza biso tali na delvo bango baaki na zone ba côté ya mai wana soko kini banzela mai mais to yebana ki déjà ba veut biso tali na bomona to tala zaki sportif a mukete aki catcher amnene à l'époque biso to ko na to zo tala vie bon veut pas yebana na ba parents nanga lelo yo aye comment ki a sali théâtre après tout ça pe ba spectacle na tout ça ba publicité tout ça ma mbebele. Bon, pas si capable qui quoi. Tant que vous avez un groupe sans souci, comme les na groupe sans souci. Yo en tant qu'artiste et comédien, Lisbonne pour Monaka, Bozalakana Bango, au placer mon nini, pédandenge ko kabane ko tiante basien na bato bazar batika na groupe sans souci. Bon, na yebi ke biso bata mukili toza basumuki mukili oyo eza ba problème ebele même na église ba problème ezalaka mageto ke na osambela nzambe oyo asala biso monaka bato babomanaka mais ngana oyebisa bango kaka déjà batonda eza bato mosusu oyo personnel papa sans souci atikaka eza pena bato mosusu oyo baye sala théâtre na groupe wana na kombo ya papa sans souci il faut baye ba kombo ya sans souci eza nini. Comme ça se fait comme ya mukete quoi. Comme ça se fait comme yo faut battre tout babattre lango. Baza ini na ba obasala mouvement na ba obatika la kuna baza la ini pour battre la combo ya papa sans souci. Papa sans souci artiste oyo ta baba obenga sans souci d'Afrique. C'est un grand artiste. De baluka kaka ba battre lango batika ba ponde bazara na nde baswana. Na limite na juba ocha mutu za leader na bango. Bamninga msipe ba olingate mninga mswaza leader dona mukuse baye baka ko batela kombo ya papa wana ba o bayebi art bayebi valeur art bayebi valeur papa wana baluka ba batela kombo ya papa atika biso papa sans souci c'est ça quoi. Merci. OK. Batista tu so présenter ba condoléances surtout na monde bino bati comédie beaucoup feli yo zali leader omona pozala. Vous avez l'occasion de tourner place mon présent pour des chasses? Na j'ai occasion de tourner na été. D'autres tourner. Est-ce que le groupe sans souci nous avons on ndenge tikali par rapport à carré loiso les kaleka exactement à venir. Na ba départ au itolé. Pourquoi d'autres gens déjà avant? Et aux ans à venir parce que les arabes bateau ba au Cameroun. Les arabes artistes, les arabes tabonia, famille pesa. Fallo un peu moins n'est pas ça. Donc volonté na courage, na esprit, na discipline et puis ba conseil bien. Et ça bien. Mais ancien il y a groupe sans souci
bango pe to yoki kakake basa balobi ke bango baza relève. Ils ont bien passé groupe sans souci d'Afrique. Tout le monde a mon engagement dans ma zone, on est bien. Ceux qui ont pour relève, pas tomber le groupe qui est la tête, ils ont bien. Non, c'est pas non, ma case passe. Et bien Bitumba té. Bitumba pourquoi? Comédie actuelle na ba Oibakenda surtout. Té Bitumba dans nyoso ba solo là. D'habitude dans street là, on est ba Zaragate. Il y a groupe là. Et na mon nango e ben Bitumba té parce que au moni muto pas na combo et contact na mabelé. C'est-à-dire ba doit reprocher peut-être ba sous poids. D'après nous conseiller groupe sans souci actuel bango ba collaborer mingi na ba ancien. En tout cas na conseiller le romo té na bika ke ba o baza pe ba soda ba tikalaki. Pourquoi pas pe dozo bango se mutabwanya za o déjà komba. Soki pe ke senge ke muto mo libanda ezaka masolo ba kana bien na bika famille pesa. D'abord que mère otika pété et puis fallait nazana donc balukara muto a okumbela mouvement bien vraiment donc voilà de gauche il y a pour les chasses vous avez kolobaki non c'est groupe de chasse batambola groupe pour les chasse batambola groupe sans souci batambola ndengeni ngaki yo lobati place wana bakeni bato baluka bandaka banganga to ndengeni bon bino na ebite poani bolinga na loba mingi na lobi boye to boyi le problème est compté dans le groupe sans souci. Sans souci, aza mwana lemba. Sans souci, aza mwana lemba. Groupe sans souci, au plus part, il y a groupe sans souci, il y a bana lemba. Alors, pour des recherches, aza mwana mbinza. Si pour des recherches, abotama nangaliema. Pour des recherches, aza mwana oy. Aza mwana lemba te. Pour des recherches, a cofondateur du groupe Muyombe Gauche. Pour des recherches, maître Libaya, maître Anguluma, ba fondateur du groupe Muyombe Gauche. Alors on a lobby boy. Comme que président pour des recherches a commis président du groupe sans souci, c'est Maliwaya président sans souci. Alors, président sans souci, Atika groupe sans souci, à Kenda, Mouta qu'on remplace Bongawana et Zanane pour des recherches. Alors, tant pour des recherches, les lois Atiki Biso, Biso Banangaliema, Biso Banambinza, place pour des recherches à Botama, Koleli, to sepeli angote le wanaye. Alors, Angoana, tolingi angote. Bato oyo bayebi kiliwaya pour des recherches babongama. Mais babongama ndeni, kobongama ndeni, c'est comme si yo kota bonganga, poto yo ka kiyo saka mingi ne dingwe, c'est comme si yo mona makam. Ozo mona le kote liwa pour des recherches là ngote. Et poto komba bakati rebele. Ceux qui bayebi ceux que Muyombe Gauche ayebi bangaka te, ayebi kindoki te, bakosi yo. Oh. Nazoloba. Ceux qui bayebi ceux que Muyombe Gauche azandoki te, bakosi yo. OK. Alors, Gazoloba, Matiema na monokote, na liwaya, pour des recherches, biso bana mbisa so sepeli angote. Toboyi liwawana, et puis, nena loba bat oyo, baso continue kotaba sa groupe sans souci. Ma pesa bango, moi conseil mouke sur bakoyo kilanga. Bat oyo bakozwa responsabilité kotaba sa groupe sans souci, ça va. Tango bakozwa ebonga, balukana no ba cimetière ya sans souci. Baluka cimetière ya sans souci, maloba otoloba yango nde salaka. Maloba oyo tozoloba yango nde sala mukili, yango pe sala lola. Baluka bisika sans souci akenda, baloba oyo bakokoloba. Soki na kozala wana na koyoso bango nini bakokoloba. Soki balongo wana pa esika bakunda sans souci, baye lisusu na tombo ya mais pour des recherches. OK. Balobi obakokoloba. Wana pokimia ekota na groupe sans souci. Na yebite bozo mona nga aventurer na so comprendre te. Naza muyebi. OK, pe mutamona. Ata mulili. Naza muyebi. Yango la lobi boyebi saba na petit conseil. Koloba te kaka te nzambe asoka bango, o nzambe abatla bango,
o nzambe sunga groupe yombe ko te batambola. Merci beaucoup. Merci. Question Morezawa. Tout le monde nous vraiment vous êtes déterminé. Et là on y est ça le baboy malba ozo baboy. Izana mais là on yo ki na se ya wana sali ke oya ko baboy na media to ndenge. Ya lobi lo bamoko. Mira kiamvu. Président na banga kuma tana mutu boye. Alobi ke atuninga mutuna est-ce que omonaka mutuna na tuninga. Yango na kana suki wana. Yango na tetindolo ba parole. Toyokaka tomonaka. Tobombaka pe yango na kata bazoto na biso. Pourquoi continue na wana église te na wana ba cimetière? Église to pexité. To pexité ba église te. Mais kenena nous kosokola motema na yo bongo ke ko continue makambo ya nzambe. Yo motema no za kosokola mateo ke nika église. Na pesi ba conseil le wa sa souci le wa ya poudre to sepela ngote groupe eza groupe monene etikali pe basokola groupe wana e compter musala o basala ka kitoko. To profiter mbala moko hein. Totaki na ba vidéo mo leki na télévision na Biwani show. To moni ba bi ke non ba théâtre na yo e umela mingi e umela ba jour ebele ba mbula. Sikoyo nane esi la tendeni. Papa biso to ngai o bate biso ngai na sala ka ba série mindele ko bakati ba 425 épisodes. Mais pour ni biso peto me canal de ba série wana te. Papa biso toza ba noir. Oui, attends to ba noir. Série na yo lega ka minute za série mndele. Oko tape mona koli. Mabe zate kuna pe ba série na bango okomona mwana botami akoli pe mwana wana jouer pe. Mabe ni nezali. Ah voilà. Mabe kokola yo te d'abord komake bino mena apotela finga bino kote mabanga nde kote ya valeur na nga nakoso baveste ndenge nini soki mabanga eza te momi na nga ata apota lia botika ko toza mituka te kote babanga bokomprendre biso. S'il vous plaît, question Souka. Tout le monde a théâtre chaque fois l'épisode au Misaka, tout le monde a Sengi, moi tout le monde a Koussé, moi tout le monde a Yagoana, boye ba valeur ya groupe na monde entier na lobeka Congo te. Ngai yombe ko atalaka kitoko ya mutu te, natalaka pe mabe ya mutu te. Mutu nyot oyo abota mukila za mwana nzambe, ata za mundenge nini na kopesa role pe na kofula ye. Mabezate Pepe Kale ya théâtre ngayo natikala. Merci. Nana fula ka mutu nyos. Merci beaucoup na yebike metune sili. Merci. Mais botuni ngate. Totuni ngolo banini. Botuni ngate. Ati nini ngo koma kando ki botuni ngate. Moi les États-Unis. ebembela biso yango kuna bolela bato mosusu poni kosala mama ebembela biso yango kuna boti kofilma bifilma ebembela biso bolela ebemba motu mosusu ebembela biso yango lela tous les deux yango on peut yango tous les deux
Avancez, chef, avancez. bakoya bakozala na charge ya nani bakofanda mpe après l'enterrement qu'est-ce qui va se voilà. L'effet déjà au UDG, quand on a fait partie qu'il fallait aussi être passé pour donner sa contribution. Tout ça, c'est une question qu'on a Jean-Pierre Boutounan, alias Foudre de chasse. Si on veut le laisser. Papa Funda Soulorite. Papa Funda Soulorite Palanga. Yaya Lorani Kokwada. Yaya. Papa Funda Soulorite. Papa Papa. 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 Papa la biso papa. Du président Foudre de chasse. Derrière le cercueil, c'est le groupe Sans Souci d'Afrique. Le groupe qui s'appelle président. Yozani
rien à dire. Et abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou Bolinga Nada, encore comme il y a 100 périques, il faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. C'est Exemple TV. Vous s'abonner à la chaîne YouTube. Exemple TV qui toque, rien à dire. Il y a un exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voit un exemplaire en autres, il y a s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV qui toque, rien à dire.